Boy kwela maboko la ngapa batiki bulula. Ngala kokate. Wana zali kunzi. Azali kunya tsunga ngala pasi. Kaza mutapasi. Yayo asunga kazayi. Oya bundela kabiso zayi. Abonnés de nos chaînes Jeannette Kinam TV News, Ntingue TV et Mercure TV. Oui, mais voici devant vos postes téléviseurs pour nous couper Sabino Lisusu Sango Oyo Komeli Biso Sango ya Mawa Sango ya Liwa ya Papa José Oyo Aute Kobungisa Molimo na ye na ba conduite ya ba soda ya mboka na biso ba agent ya sécurité ya mboka so ba agent de l'ordre ya mboka na biso ba utaki kobeta papa bal ya mwana to na famille to ba explication sango ngo komeli bango na air nini papa est kaza mutu ya bitumba za mutu oyo azo mériter kokufa na masasi to te ya mwana tozo solola na moko ya ba ndeko na ye donc tozo solola na grande sœur na ye na petite sœur na ye akopesa biso détail papa José azalaki ndenge nini na bango donc sango zwi biso brisque so bo remarquer bo mona nga na lipapa donc bon comprendre que kaka tozo sola na maman na lombango. Bonsoir maman. Si maman sunga biso tebi ke uza na mawa o tombola mbongo muke papa José azana ni pana yo. Akufi na nini abelaki ou bien aza kuluna basoda babeke masasi ou bien nini esalika kufa na masasi. Usana pembeni. Nangaye abelite. Azape kuluna te. Asala kanae, azap chauffeur personnel. Mais ma pasteur na banga kimbangiste na mokoto. Na mokoto. Tozo yo kaka information na tongo. Batu na bango église moko ayaki. Ayaki kotuna atunaki ngai José ndenge ni José ngabia José wapi ote José tutala ngabia ya ona yebi kaza na gomi ngabi wi azani kana gomi non ça va numéro de téléphone bon na bombaki abomba vraiment po tala kaka mokilezala nango na makambo belé na bombaki numéro de téléphone na koti na ndako na vandi nazalaki kabulembu journal na koti na ndako na vandi na mondi bakomi bale mwana bimiseli bango bakiti nga tuni ezokende wapi ote bato mo baye koluka noko na bimi na moni bakomi bale na pusani pembeni na bango nde bayebisi nga te tosolola nga deja na solola na nga na yo problème eza te na solola na mwana na koti na ndako nazalaki ka bien te nazomituna eza nino juste na bengi mwana nga bisoki batisengi numéro ya oncle na bino kopesa te ote nazokotiaka numéro moko na telefone bazolekisa nga ka bongo mpona yeba te etango bango bakei na bango mwana pa kokaki te alekaki na mopanja nsima kuna pa bavoisin nde babandi kosolola bango mpe bazwaki information wana banda na ntongo ya lelo na ntongo ya lelo nde ntango bamonaki soki na bafacebook so na nini na réseau sociaux nde ntango batali bamonaki mpenza elongi na ye bien te bamonaki ka nzoto elongi telema etalaki boye bamonaki yango bien mpenza te nde baolandelaka na information na ntango sikoyo bato oyo baye koinforme mwana ke ezali noko na bino mutu azwaki lisasi bana mora mutu babetaki masasi mwana pa kokaki te akendai na nzela nsima nde esika akendai kolelela kozya azoya po aya koyebisa ngai nazwaki ka rido moke na pusi boye amona ye makolo ya pantalon na ye na pusi boye ngabi héritier bato yango bake regarde na natali na misu na ye namoni azolela nabi ozolela nini o mama babeti oncle masasi na akokaki te bandeko nanga botunga ngai ezali koma pase baautorité eza pasi bana mura nayebi te message nini tokokopesa nazolinga kuti kokota na profondeur te na makambo ya mama po ete azoloba na pasi baabone na biso bakonzi baautorité honorable Ntingi Mpululu nga naza motu oyo nazalaka na yo chaque fois oza motu ozolobela mboka vraiment nazala na posa okota likambo oyo na ndenge moko ya lombango
pona esali vraiment bien te ko boma papa ya boya atiki bana kasi ye pe likundi ya famille na ebite mama atiki mwasi atiki bana bien azalaki kaka nanu célibataire atiki mwana moko atiki mwana moko papa tingi toza bana no ya radi na selema toza bana na yo tofotaki yo yaya lobela ngai likambo ekwela maboko na nga papa tingi bululu nga nakoka te wana aza likundi asunga nga na pasi naza moto ya pasi yayo asungaka eza ye oyo abundelaka biso eza ye aswanaka te alingaka kutu tie moto afinga moto pembeni yaza bosololi na mokona chef spirituel ya kimbangiste déjà nanu te bana kasine moto baza kuna bakendeki na ngai nakende bato baboyi te bango moto baza kuna na bakomi te botelelaka likambo mama Denise papa Fachi mboko bino bato bozo gouverner yango bino bato bozo gérer yango donc komona makambo boye eza vraiment touchant ezo toucher biso makasi na mitema eza kitoko te vraiment boyeba kozwa solution mpona kosunga libota oyo intervention na bino ekozala malamu mpona ngonga oyo mutu oyo akufi ye nde likonzi ye nde mutu soki likambo ye nde afundaka soki maladi ye nde apesaka mbongo ya traitement siko na minute oyo bana mora balongoli toyebi te siko bango bakobandela wapi bakosukela wapi vraiment bakonzi baautorité boza ebele bolandaka biso bapapa adosi ndombasi boza ebele bato ya poto na tiango na réseau sociaux mutu nyonso aza na mposa kosunga mama vraiment numero affiché wana tokobomba te tokoya bomwa ndenge tokosunga ye mpo ebandela eza te suka eza te vraiment mingi ya koloba eza te eza te na posa na ngeza kaka émission oyo bokomisa ngo vraiment na miso ya autorité ekende vraiment bamona ndenge nini bato bazo souffrir tale tout ko ya bato cameraman ko sunga ngai ndenge bana kazi batikali ndenge bandeko bavandi na ebite ba situation bo soki bino ekosala bino ndenge nini ava bokoma ba oyo bokomi lelo boutaki biso nyonso toutaki na sie donc mokonzi ezalaka nde peuple donc soki peuple a voté te ozala mokonzi te siko bato bazo voté bino bokomi koboma bango bato bazo voté bino bokomi kolongola bango donc esali pasi bajara bémission vraiment ya boyenga na koka kosala molai te message na biso eza kaka ke mutu asali makambo oyo nzambe vraiment justice esunga ye pe a dédommager famille ya batu po ete atiki bana atiki mwasi atiki bana nkasi donc nakoki kozwa place na ye te na lobebele mais justice sala mosala na yo bato ya mawa baautorité bokota likambo oyo ekozala malamu mingi donc ngana bino tomonani na ba prochaine occasion pour partager l'émission Les Larmes des Pauvres. Bye bye.